Bandeko balandi ya Mama Mimi TV mbote na bino baso yo bozwi bongo libaku ya kolanda biso mokolo mwa lelo tobelemaki bongo na oya biso ambassade ya République démocratique du Congo ezwami bongo awa na mboka Belgique na kati ya Bruxelles na métro Trône. Eloko ememi biso ezalaki bongo likambo ya enrôlement. Bato mingi bako bunga te enrôlement e kosalama kaka na Kisasa te. Enrôlement e kosalama pe awa na mboka Belgique wapi esika tozwami esika tolingi tolakisa bandeko te mboka ekumbani bisika nyonso. Boyebi te eloko oyo babengi ambassade ezalaka représentation ya mboka na mboka mosusu. Bongo bayeba konzi batalaki te nesika enrôlement esalama kaka na mboka Congo ezalaki pe malamu mingi esalama pe na bamboka misusu. Biso awa na mboka Belgique bomoni ndenge yango ezoleka nango na malembe nyonso kasi boyebi ete esika bato mosusu balingaka likambo ezangaka pete na baoyo pe baboyaka likambo yango. Tokutanaki na ndeko na biso Jean-Claude Ngongo ye a sololi na biso na mayema so mauti bongo koleka awa ndenge nini ye en s'enrôler na ndeko mosusu pe azalaki awa tokoyoka bango pe tokotala makanisi na bango ezali ndenge nini na misala oyo esalami bongo awa na kati ya ambassade na bokebi penza to beleme bongo toyoka boyo bazwaki bongo libaku ya kozwa o ya bango carte po balobi ba carte yango basusu bilongi eko bima lokola bangombe basusu bilongi eko bima lokola bapakasa basusu bilongi eko bima lokola bongo totala naino bilongi na bango totala naino ndenge nini bango balekaki po toyeba soko mosala esalami mushindu kai bandeko tolanda bomoni bongo elingi ya mokonzi papa yo lobite maponami ekozala bongo te bongo yo uti enrôlement ngana uti ko sel na la kisio te mama yana disusu po bakondima tete o toza na kati ya ambassade te o makambo yango basalaki na kati ya chambre ya moto papa yiye moko te papa bongo bato bakoloba balobi yo soko otali elongi ya moto ekobima lokola ngombe bakangisi nga na monoko yo lakisa ngai nano elongi na yo te yo tia nano foto na yo na yo moko okangi mose tozomona malamu te osepe na mosala ndenge eleki kuna te nga motuna eza ngai yo nde yanolaka nayokaka esoko okangi foto omelo lokola ya pakasa lokola ya ndimosi me nga na mimoni omimoni na sani na mimoni afana bima na ndako na mitalaki na kitalatala na ye na mimoni na kitalatala mosusu babengi seni bongo yo oboyi kosala eloko yango te ndenge bato mosusu bakoloba il faut koboyikote kosala te yo bangi te po non, tout d'abord ils ont des devoirs patriotiques voilà ils ont des devoirs en tant que citoyens ils ont ça la ils ont identité dans la congolaise c'est-à-dire que na se reconnaître congolais na carte ndenge moko mutu nyonso oyo aza angolais aza chinois soki aza na carte d'identité to aza eloko te mais lorsque oza na identité na yo c'est d'abord une fierté nationale et aujourd'hui ton carte nazwi kaka carte oyo directement na milobi ke naza congolais c'est une fierté donc nazwi carte yango natie na poche et voilà bongo bandeko baza na mwa réticence bakoloba oyo kosimba te makambo ba congolais ezaka kaka boye okoloba na bango nipo malili ya libanda hein mais to yango na ye nazwi carte nanga na kei soki oyo alobi na oyo aloba esimba te bon azala d'abord na imaginer mais moi na ye nazwi na kei c'est ça la carte ma carte elle est là donc soki tobi nanga esimba te moi j'ai l'élément probant j'ai un élément probant c'est ça ce que j'ai je suis pas dans le ce qui devrait être je suis dans le ce qui est. C'est ça la différence. Bandeko balandi na kanisi bino moko bomoni ndenge tolobaki toza na kati ya ndako ya bana na bango moko elakisi ambassade na biso epa na biso tokopota mbango te tokokima te po bino ndimani te biso ozali epa na biso moto nyonso akoki bongo oyo ayaka ambassade ayebi ndako oyo ayebi te tozali epa na biso tokosala mosala tokomona ndenge ekoleka
Papa Jean-Claude soko okoki ko accompagner biso po tango mosusu moto akondima tete ndako yango ezalaki yango wana bongo tokoba na kozwa bilili bokolimbisa mwa moke tozali bongo awa na kati ya ambassade ya République démocratique du Congo moto moko akoti atembe te enrôlement ezali kosalema seni na biso asali oyo balingaka mingi koloba mbeleko na nga balobaka organisation soko otikali okoloba tete ngai na tikalaki mpo nayebaki te bapesi masolo kokritike ezalaka malamu mingi kasi yosala ninano bongo bato batala soko penza mosala ngo ya yo ezali mosala ya malunga donc seigneur bozo yoka kuna ezongala kuna na Congo memi eye peti awa na mboka Belgique donc bandeko bakouta bipai na bipai bino moko boya ambassade yango yo bongo bo s'enrôler boye bandenge makambo ekoleka papa poto ko abona yo koyebisa biso nini carte na yo yango tomoni yo wana penza mwana mboka ozwi penza to bendango lisusu po ezala tete ngai babimisaki ngai elongi lokola pakasa ngai babimisaki ngai elongi lokola fumbwa elalaki na mai bongo yango wana potoka bwana okoyebisa bandeko nini mabengi bandeko nyonso baya kozwa mukanda oyo kopesa bango makoki ya koluka mokonzi ya mboka soki okolinga mokonzi nyonso to okolinga kozwa ye kopona ye ozali na makoki soki ozali na oyo te okopona eloko moko te to boyi lobi moto akoma kolela naponaki moto te nasalaki boye yaka se réapproprier na carte pour que à partir ya carte oyo nde kopesa ndingisa ya kopona mokonzi oyo yo olingi yazala mokonzi totondi yo botondi ya mingi ndeko merci. bandeko balandi ya site ya Mama Mimi TV ndenge nayebisaki bino toye na kati ya ambassade na biso wapesika enrôlement eza bongo kosalema bongo oyo ezali oyo tolobaka meso atangela yango oyo penza ndeko azwi carte ekozala malamu mingi soko toyoki ye ndeko mbote Mbote mi mama tokuti oyo na kati ya ambassade wana carte oyo na maboko eza nini nauti ko remplir devoir civique nanga comme citoyen congolais nyonso tout oyo akoki kozala na yango donc mpona kokende koluka mokonzi ube na maponami esengeli ozala na carte de lecteur na yo eza kopesa yo ndingisa ya kokende bongo kopona mokonzi oyo olingi ete azala liboso na yo abatela yo epuis ayeba kolobela yo yango tomba nini biso tomonaki ete ezali malamu mingi tokende kozwa ndenge bomoni yango oyo bongo bandeko bakomituna ye ndeko yango apesi biso kombo te ye nani akoya ekoma likambo ya kebakeba te kebakeba balobi otie totie bamituni wana nanyo wana kitoko ngai wana ndeko na bino Jean-Claude Ngongo Selemba ndenge bomoni nazali na territoire ya Basoko la province de la Chop bongo yo bangi te po biso kokota wa libanda ambassade bandeko na biso ba combattant bazalaki wana ko décourager bandeko balingi te bandeko ba s'enrôler yo bangi te na lobelaki bango tango na lekaki wana et puis na yebisi bango ete ba oyo baza kosala ebele o bazalaki libanda baza pe ebele moi muke moi liboke moi muke o bazalaki wana ebele na ba mabenga na bango akolakisa yo loko te to pe akolakisa yo te buku eza kolakisa ke ya za congolais ebele bazali wana baza bapaya bakoma déjà bapaya ebele bazali wana bayei na motindo ya kosala moi désordre mon boulou pour ba perturber ordre oyo lokolinga ekotiama mikolo ebele bambula ebele ba nyonso eleki osomona congolais ya libanda a voté mbala ya liboso mokonzi ya mboka atali alobi ete sengeli na bayi mboka o bazali pe libanda ba voter ezali
Tokomi bongo osuka ya lisolo na biso ya mokolo ya lelo. Wapi epai tolingi tosukisa lisolo yango penza na liyebisi. Liyebisi liuti bongo epai ya bamembre ya seni oyo bazali bongo kobongisa maemanso matali bongo enrôlement awa na ambassade ya RDC na kati ya mboka Belgique. Bango bamobiangi biso banso baye mboka po na koyoka kosolola kolimbola mambi manso matali bongo enrôlement. Bango balobi ete bateme ekozala bongo mibale. Teme ya liboso balobi ba condition ya qualification po na bozwi carte wana ya maponami. Ya mibale ba mesure ya bolandi mibeko oyo etali bongo identification pe enregistrement ya bayemboka oyo bakozala bongo na mpifo ya koleka bongo na maponami oyo bavandi bongo mboka Belgique. Milulu misoma na mikoleka mokolo ya lobi ekozala bongo le 1er février 2023 awa na mboka Belgique na kati ya ambassade. Bongo na sima milulu mina mwa kopo. Boyebika te modele ya biso tokumbelaka mwa masolo soko bolobi mwa mongongo ekauki esengaka ata mwa agene eleka na mongongo. Bongo na sima milulu miso wana mwa kopo ekozala po na kotondo botondi na bayebanso oyo bakozwa bongo libaku ya kosangana na baninga po na koyeba ndenge nini kosilisa masolo wana. Botondi na bino banso bozwaki bongo libaku ya kolanda biso mokolo mwa lelo oyo azali bongo na mituna azanga te mokolo ya lobi na ambassade le 1er février 2023 milulu mina mikobanda bongo na ngonga ya 18h ekosila bongo na ngonga ya 20h. Bongo bandeko to beleme soko mituna mizali bandeko baseni bakozala wana po na koyanola ndenge nini moto mosusu asa umeli tango mosusu ayaki na Belgique awa na mbula ya 9 ans na mbula ya 15 ans ayebi territoire na yete ayebi village na yete kasi agarda nationalité congolaise. Na mituna wana nyonso nde biyano bikoki bongo kopesama na baye bandeko ba seni oyo bazali bongo ko superviser misala miso wana na kanisi na bokebi penza biso banso tolandi témoignage ya bandeko oyo bauti koloba ndenge nini bazwi ba carte na bango. Bongo nasengi kaka kimia eingela okati ya mabota mabiso tomonono lisusu na nzoto kolongono. Pokwa elamu na bandeko banso oyo bayoki biso lelo.